constater, ambiance totale, nous sommes bel et bien à Matongé, dans la commune de Kalamou. Nous sommes au couloir Badiankoko. Voilà, vous avez compris, aujourd'hui c'est le 24 avril 2024, ça fait déjà 8 ans depuis que Papa Wemba, Shungu Wemba Dio, nous a laissés. Mais aujourd'hui, le jeune de Matongé, tous les habitants de Matongé, tout le peuple congolais a décidé de célébrer sa mémoire, de célébrer sa vision et aussi sa mission, ce qu'il a fait ici sur terre. Il a beaucoup fait. Donc nous voilà ici au couloir Badiankoko. Bisika Masolo Nyonso et Banda Kinshasa, Brazzaville, na Pesibino Mbote. Voilà, bienvenue à l'émission Nabino Likanisi. Aujourd'hui, nous sommes dans la culture. Nous avons dit que toko toucher ba poignant religion, politique. Aujourd'hui, tu peux me politique parce que c'est l'actualité. Nous allons parler de Papa Wemba. Nous allons décortiquer. Nous allons dire qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce que ses œuvres continuent à faire jusqu'aujourd'hui. Voilà, comme je vous l'ai dit, l'ambiance est vraiment au rendez-vous. Derrière moi, on a vraiment barré toutes les routes. Bakangi Banzela, Nyonso, ils allaient mener les 4 coins. Ils allaient mener Mingi et Sika, ils allaient érigé statue. Il y a Papa Wemba, Shungu Wemba dedans qu'on a barré. Il y aura des manifestations qui seront faites aujourd'hui. Dans l'occasion, il y a commémoré à Luanaye, Papa Wemba, qui il était. Voilà, comme je vous l'ai annoncé, Toza Bongo na couloir Badiankoko. Ici, moi mini kermesse et salami pour na festoyer. Toza Royoka Bongo Makelele, il y aura de l'ambiance totale, il y aura des orchestres qui vont prester. Alors avec Christian Muteke, nous allons un peu avancer. Comment on a bino nengini ambiance wana ezali ko salema. Nous allons bien toko tambola bisika nyonso awa tozali bongo na molokai bisika masolo nyonso et banda. Donc tout ceci, cette parcelle que vous voyez, nous sommes à Molokai bisika baredi ya misi baleka bisika la majorité ya ba musiciens baleka vraiment ba emmené ya tout ce monde que vous avez vu ici et les anciens musiciens na Kartouana. Donc je crois toko poussa na muke toko zo interview ya mutu Ilboso. Bonjour papa. Bonjour. Et une émission Likanisi. Comment on a ni papa? Comment on a Fatou Izela, Jean Didier, Babenganga Kombo Mingi ancêtre. OK. Ancêtre nous la Saboye nous la Sanini ancêtre. OK, oui, ancêtre. Azali Likolo voilà. Surtout na nini na ba idéologie ba conseil ba stratégie. Merci beaucoup ancêtre, nous avons vu vous êtes bien stylé, bien vêtu. Merci. Et mingi na Papa Wemba na idéologie toujours. Likanisi non par rapport à date ya lelo. Ezani. Par rapport à date ya lelo to salaki na niveau que biso zabana Matongé. Tozaba na kala munano commune mais plus précisément quartier Matongé. Tolobaki nen toza boye événement où chaque le 24 to reconnaître aka nini ya icône na biso. Valeur icône na biso mon colonel akufaki lelo ezai na Côte d'Ivoire. Yango chaque le 24 to bandaka événement to bandi to kenena na nécropole. Après ça va comme ça to Yann malamoko na Saint-Joseph na église mais c'est l'abbé mingi mutasala ba mais soneza moi na Matongé pe azape kaka villageois mais c'est l'abbé abbé Coco ye mutasala ango après wana to na couloir to sala ba kermesse ndenge za boye ba to ba vanda toto kanisa
idée na ye awa siko nazawa na sepeli mingi place besoin interviewer nga naza na kati ya village Molokai voilà donc bato bazomona awa eza village Molokai na kanda na matonge a 42 bisika masonyo so ebanda bisika masonyo idéologie na so ebanda ba souvenir nini ya malamu yo tika non parce que aux ancêtres vous avez vécu na ye papa Wemba non ba souvenir eza ebele papa Wemba azali munene bato bakanisaka kate papa Wemba azali na makambo ba muziki banini oyebi papa Wemba asala asala ba film asala ba dessin animé papa Wemba pe azako kumisa biso bato zako bukine do biso bato zako chikule parce que na kati ya matonge eza ba vague ya bato surtout bazalaki bato pe batanga ka bazalaki ozokomana bato mosusu pe batangaka te bayekaka banini bamosusu pe luyenge banini bazali toute couche ya bato bazalaki mais biso oza kotanga je me rappelle série moko boye na campus papa Wemba ayaki aosala mwa nini moko boye ezalaki mwa comment on appelle ça ezalaki neti kaka babengisaki na bana science politique ya faculté science SPA bayaki na campus nga mo nazalaki wana à cette époque là je crois bien naza aussi sa université toyambaki na salle de conférence batunaki bamituya ndenge nyonso balingi mais baétudiant na baprofesseur bacomprenaki tene papa Wemba aza korépondre balobi muto ndenge azo répondre biso ozwilaki na anglais bo oyo aza monene arépondaki très bien pour ne pas nalobaka très bien ezalaki excellent arépondaki kitoko bato na bavaleur wana même biso na kati ya campus bayebi biso bana matonge bayebi ke en tout cas même boza bana matonge mais boza na valeur moko parce que omonaki leader na bino ayaki do aza kaka leader ya biso te bana matonge aza mpe ya kalamu te mais aza ya mokili mobimba talaka mokolo aliwa na ye yango torespectaka tosalaka mwa banini événement o bato ebele bakufa bato ebele avant ye même après ye mais makambo esalemaka jamais vi biso bato tosala yango mpo totikala wana biso tosala groupe na biso bagroupe ezalaki ebele mais biso les villageois de Molokai tokanisaka kaka kombo ya papa Wemba na date ya lelo le 24 avril yango omoni biso tolati boye na sens ya ndenge na okanginga na kati ya village Molokai. Voilà, merci beaucoup ancêtre alobi nyonso. Il a vécu avec papa Wemba, en tout cas c'était un grand homme de balobaka, l'artiste ne meurt jamais. Bo ba œuvre na et continuaka. Vous voyez ba témoignage ya boye soki ozalaki mutumala mute, en tout cas laisse-moi te dire que na ser mokili oyo otika pe ba témoignage ya mabe. Nous allons continuer à parcourir parce que nous sommes bel et bien au village Molokai bisika nyonso ebanda, mais toko continuer ko parcourir nzela na biso to zape un avis ya batu misusu par rapport ya journée ya lelo. Fidèles téléspectateurs, touti bongo na village Molokai bisika masolo nyonso banda awa siko toza na couloir ba diankoko bisika kermesse musique mam nyonso ekosalema bato bakozala wana pona kofete awa siko yo to moni ingénieur na biso muto akosala ke makambo nyonso musique nyonso son nyonso et Zala. Bonjour Ndeko. Bonjour madame. Comment nani? Ingénieur Merciano. Ok, merci ingénieur Merciano Tomonio awa Ozo Salani. Je suis un ingénieur du son. Ok. Ane monazo gérer mixage, balance. Pour égosale pour un concert il y a Mikolo Eza. Ok, quels sont les souvenirs parce que les kermesse à l'occasion il y a papa Wemba. Quels sont les souvenirs comme même bato belé pe ba vivant na yete mais o ya yo mukie okanga mambo papa Wemba. Papa Wemba azalaki moyembi monene, un très bon chanteur avec beaucoup de sagesse en dansant la musique et tout retenant la variété sonore, il y a arrangement qui toko album après ça biso etikala gravé dans ma mémoire na biso tout ça la peu musala en lignée na o ya pesa biso na arrangement na etikala biso conseil ni européen na ba musicien ba artiste musicien nyonso batikali conseil na opesa bango eza juste basa musana bango malamu basa l'objectif basa la oyo basala oyo bien oyo kopesa Congo kene liboso et kopesa pe culture na biso kebe liboso.
bokoki ko constater longo na ngai bazali ko kombola ko bongisa na esika o ne bozomona cérémonie officielle bisika bakonzi ba personnalité ba Rosala esika cérémonie officielle il y a 8 ans depuis Papa Wemba akufa et ko sale mande awa ne bozali ko mona bandeko bazali ko bongisa bazo kombola bazo tia ba affiche bazali ko classer ba kiti ba misusu fait déjà baillé. Donc nous avons constaté, voilà, nous avançons. Voilà, c'est ici qu'a été érigée la statue de Papa Wemba. Bonjour papa. Bonjour maman. Voilà, et ça émission Likanisi. Comment on a dit papa? Comment on a Ndoumé. Ok, papa Ndoumé. Tout le monde est ici, date le 24 avril, les arts Belani. Mais oui, déjà, 8 ans, on a grand prêtre Tigabiso, le vieux Mangokuto. On a évité parce que Billy ouais. On a bien l'animation imagité parce que bon, on a besoin de coiffer. On a besoin de coiffer, on a besoin de faire ready, on a besoin de tout. Donc nous sommes avec le coiffeur. Voilà. Le coiffeur de Papa Wemba. Voilà. Ok. Voilà. Mais bon, 8 ans déjà, on a fait Tikabiso. Oui, bien, la bamboka mususu. Et ça, on va mettre Michael Jackson à Dayat. Ouais. Il y a des patrimoine fait beaucoup. Évidemment, pour écouter d'ailleurs, il faut le ministère de la Culture et Art, il faut accompagner Rabisso dans Marambo. Mais c'est bien là, moyen. Au Tchebalar, le gouvernement peut faire la Marambo. Donc chaque année, le modèle a fait beaucoup. Il faut les alaraka. Ok. Et tant que coiffeur, il n'y a pas de quels sont les souvenirs au Yotika Nango? Non, mais les souvenirs, c'est belé. So, on a eu des pèses pour nos filles. Ok. So, on a eu des pèses pour nos filles. Ma fille rédy va y venir pour nos filles. On a la colle ici, on a la vie, on a les on a coiffure. Donc, il est là, on a ça. Ok. On se comprend le maire. Donc, mais tout ça, un mauvais souvenir, on a fait qu'il y a d'avant. Il fallait que nous travaillions les temps chez Kita. Bon, ils ont validé, il faut pas qu'il y ait des gens à la rapée, nous sommes à la relève, n'est-ce pas bien? Donc voilà quoi, on a un peu de mais pour Bisso Bakolo, il faut tolérer la rare à chaque année, les 24 années sur les rara. Il y a un peu de rabino, boya, rapé, boya, boya, on les rara ensemble quoi. Voilà. Parce que dans la rare patrimoine, beaucoup. Il faut le ministère de la Culture et le ministère de l'Art chaque année. À ta guerre à STM, il faut la rebima rapport au salaire événement pour rendre hommage à un monument. C'est pas bien. Merci beaucoup. Nous allons prendre une autre personne. Bonjour papa. Bonjour. Comment on a dit? Comment on a dit pour me faire les Playboy? Ok, comme laï, Playboy. Ok, Playboy. Le 24 avril 2024, c'est déjà 8 ans. Bana Papa Wemba akufa. Ba souvenir nini oyo kokozala na yango? Bon, on a ba souvenir rebelle. On a collé na Barumbu mais na banoya mato na fréquenté ba mato nitro. OK. Na za ba souvenir rebelle vieux beaucoup. Asale belé, vieux wana aza icône na mboko. Asala ba rebelle ngana ba souvenir rebelle na ebaka. Ba nemoro boye alingaki ya si biso que non vieux beaucoup la roya au quitter na Brazza a quitter na Brazza de toquer aéroport te a quitter te rejoindre na Matongé na zwa ki moi retard mon eloko mongo na monika azoe bisa batu bozo apeti wana botombola e bozo apeti wana botombola e OK wanga na olela Papa Wemba mais na la petit mais ti tokoli aza ba souvenir rebelle so moni lelo batu ba comment la cabine ça pour la vie wana. OK. Viana penda mutu apesa sans sa forme. OK. C'est lui yem apesa sans sa forme na mboko tu ba tout ba comme propre. Tout ba yeba makamuni ba osala. Donc à partir ya vie wana nde Congolais alamuka mo mukie na makambu ya elamba. OK. Asa ba souvenir rebelle musique na ya beta musique ya bano beta musique ya bien. Maintenant ça la biso bien vraiment. Voilà, conseil européen c'est un artiste un musicien au baza lelo, au bazo continue pour vivre lelo. Bon, conseil européen ça bango baza le rôle vie beaucoup le nenga laki. OK. Vie beaucoup là qui na problème à mututé, ala vie moro sympa, ala vie moro bien, annonce là na mutunyoso. Il y a là pas problème à batuté.
alaki penda vie moko na habité mingi rolobesati. Merci beaucoup papa. Merci papa Playboy. Voilà, il y a pas où tu peux faire likanisi na par rapport à la journée, il y a les lots. Voilà, nous continuons à prendre des interviews. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Dans une déco. Comme on a un peu si comme on a des téléspectateurs. Bonjour, je me présente Freddy Menga. Ok. On est des petits à Papa Wemba depuis le temps. Ok. De Paris à Irlande. Ok, la date d'aujourd'hui du 24 avril. Ezo Lobelaoni. Bon, ça on rappelle toujours image à Papa Wemba pour plus de Colinae. Dans la coma poto à l'âge de 13 ans, on a 41 ans à poto. J'ai vécu avec Papa Wemba, c'est mon papa, c'est mon vieux. Donc, je rappelle que je suis image dans le journal, je suis c'était Azara toujours dans le thème. Voilà, quel est le conseil au peut-être d'un artiste musicien au Baza par rapport à l'événement? Ça fait 8 ans déjà, l'artiste est mort, mais l'œuvre n'a été et l'autre a commémoré l'Iwana. Quel est le conseil pour prodiguer un artiste musicien? Le conseil pour nous, c'est un exemple. Donc, va copier, mais va l'en exemple pour que tu vendre na yé. Alors toujours copier ça biso ta conseil. Oh mutaolo bakio papa m'a génération. Moi je suis là, je ne vais pas dire ma personnalité mais papa il m'a conseillé biso mingi qui conseil qui est tout mais kolanda ba artiste mingi ba kolanda moi exemple na yé. Ba tricher tes mains kolanda moi exemple na mike oh be bazana mouvement ba encadrer pe ka ndenge ya ba ko encadrer. C'est un encadreur donc azaki papa donc para mobile. Merci beaucoup. Nous allons prendre Simolo. Oui, bonjour mon frère. Voilà la date d'aujourd'hui. Vous avez vécu avec Papa Wemba. Quels sont les souvenirs? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup. Si vous pouvez énumérer quelques-uns. Bon, moi déjà par rapport à date une semaine avant date nous avons un papa na RTNC, na kene aussi la émission Caribou chez Mami et tout coûte une porte parce qu'il y a zaki na imu makasi na la taille western na ngai na teme na porte ya zoya na sima na mtu wa zoloba soyez na lokolo soyez na lokolo voilà ni voilà na tala boye était papa voilà na yewana moi quand les alaka bakola d'après toute l'émission Peto Panzani il faut que nous qu'il y a Abidjan et voilà les deux on s'est retrouvés pour la date. Alors ngai concert à Kafu to sala kinaye ya mweza ki concert acoustique ya Triano de Paris. Et ça vraiment bien ngai Simolo acoustique c'était grâce à ces concerts. Alors comme par hasard il est déjà à la place non on a assisté donc Bali Boston on a assisté donc voilà avec beaucoup d'émotion et j'espère que ça va très bien se passer. Voilà, un mot d'encouragement à la famille. En tout cas, la famille musicale ainsi que la famille biologique. Et puis, la mère Nabiso Amazon, parce que Datoyo et Susitaka, souvenir est belé. Donc je pense que le fait que les vieux musées et accueillis, c'est qu'on est là pour qui mawate. Parce que comme il date mon voilà comme il date mon déjà voilà. De date il y a sengo, il y a fête. Voilà. Merci beaucoup, merci. Voilà, nous étions là avec Simolo qui était le drummer. Il y a orchestre, il y a Papa Wemba. Comme je vous l'ai dit, Tozali na Esika Oyoba Erija, statue, il y a Papa Wemba. Bisika bana ya matongi ba se retrouvaka ba pesa opportunité ya kotia statut ya Papa Wemba bisika ni bakanisaka parce que c'est un idole, aza icône moko ya munene pona mboka Congo, pona Afrique. Ndenge mutu muso alobaki ezaleka na musique te mais il a contribué beaucoup dans ce pays à contribuer à mambo belé kaka na musique te. Nous allons continuer à prendre certaines personnes qui viennent d'arriver. Bonjour maman. Bonjour. Comment on a maman? Maman Béa. Ok, maman Béa, le 24 avril 2024, 8 ans déjà, banda papa Wemba kufa tika biso. Ba souvenir nini oyo o tikala na yango? En tout cas, lelo c'est un événement moko ya munene pe ya pasi papa Wemba ndenga tika biso lelo 8 ans na ye yango wana lelo toye ko sangana biso nyonso tout
tohonore ye po azalaki musicien moko ya malamu musicien moko ya boboto mais kufa na ye esalaki biso mpasi yango lelo toye kosangana nyonso tohonore esika aza na sa mabele nzambe abomba ye esika malamu. Merci beaucoup maman. Voilà, Naïm Sagibino, nous allons prendre du côté aussi organisation parce que Lelo est la journée encore mounene. En tout cas, on a célébré Kakana Kinshasa, mais dans quelques coins aussi de la République démocratique du Congo. Et puis, Congolais, Bazali Bana Mboka, Bazali Pekolanda, Pebakolanda, on dirait que bah événement. Voilà, du côté organisation, nous sommes avec maman Marie-Laure. Bonjour maman. Bonjour. Voilà, maman Zan organisation, maman Datia Lelo. Le 24 avril, Eza Kolobela Ondeni. Je manager à papa mais pendant 20 ans. Ok. Donc, Eza date mon paix pour nous. Eza date mon pas ceci la raté. C'est vrai, pas ceci la raté. Soutenir Banakin, tout va organiser. Basali papa honneur, basali monument, bazosa elaye ba commémoration pour batuba bosa na été. Et on a eu soutenir bango, on a soutenir bango à chaque fois que basala elo sur papa. OK. Conseil ni yoko pesa pe na ba artiste musicien oyo batika lilelo. Bazala na humilité na professionnalisme kwa papa ninga zalaki. OK. Zate que au commis na sommet otala na sima côté outile so ma tongé ba honorer za po azai ko komisa sika hotel. OK. Et on kana oyebisa ba on bazala professionnel balinga musala na ba on koleka ko milinga ba on. Merci beaucoup maman Marie-Laure. Depuis que Boyebi, président de la République, Ayaki Awa, Kosala Biso, honneur, il a inauguré, et Kozana bénédiction, il y a statue Oyo, il y a Papa Wemba, Tolingaki que place Oyo, et Zala Lisusu, place ya Masano Yabuzo Babuzo Bate. Cet endroit revêt d'abord un caractère spirituel. Nous voulons que ça revête un caractère de sainteté. Yango wana bomoni ane oyo toti ba podium ya ba orchestre awate toti ba podium pote ba concert ezalaka te totie bakiti te awa tobinaka ti tongo esika bato nyonso bazalaki olali baye basubi place wana. Désormais c'est fini, c'est devenu une place de référence spirituelle pour un homme qui par sa spiritualité a su nous réunir tous. Et comme ici, Kamoko, il y a respect. Ici, il y a culture. Il y a un bomoni, un programme qui est donné à Ngumba Rope Sango Malamu pour que mona et que ça témoignage. Pour que mona et ça a défilé. Il y a des sapeurs. Au balati. Pour la relakisa et la télé à Kourou. Et tamboli à Kourou. Et taleli à Kourou. Parce que pour la Kourou, même et taleli et Kesseng. Ah oui. Yangoana, Nalingaki, avant bénédiction à Metz, qu'on remercie Bino Nyonso, na présence na Bino. Mais qu'on remercie
plus spécialement Ya Godard Motemona pour l'initiative doublement renouvelée. Nous ne pouvons pas ainsi oublier de saluer les efforts louables de l'Asbel Banakino en la personne de Godard Motemona et de son vice-président Mike Kabasele Toubajika qui sont dans l'organisation de cette activité de ces jours. À ce beau cadre que nous accueillons aujourd'hui, il érige cette beauté des statues de Papa Wemba au cœur du quartier Matongé sera pour tous ceux qui ont connu Papa Wemba une source d'émotion qui rappellera que l'artiste ne meurt jamais. Spécialement, nos dévotions s'adressent aux artistes plasticiens, auteurs de ces monuments en bronze de Papa Wemba. Voilà, fidèles téléspectateurs, il y a émission Likanisi, Tokomina Souka, il y a émission Oyo bo préféré, Oyo bo pesi déjà, hein, bo pesi matoyi, bo pesi misunamino, bo pesi tango. Lelo tozala kibongo na spécial Likanisi, Otolobela kibongo journée, il y a commémoration, il y a liwa, il y a Papa Wemba. Et ça dit déjà 8 ans, depuis le 24 avril 2016, si le 24 avril 2024, ça dit déjà 8 ans, Banda Akufa. Tozala kibongo na bino lelo na commune ya Kalamu précisément na quartier Matongé bisika nini oya kolela bisika nyonso ya zala bino moko bomona ki tozala ki na bino na kati ya Molokai ya village esika makamu nyonso ebanda to interviewa ki pona bino batu tozala ki pona couloir badiankoko esika nini kermesse ya munene ezali ko salema lelo batu bako fêter pendant 2 ou 3 jours pona ko commémorer liwe ya Papa Wemba peto sukisa ki bongo na esika oyo basala ki cérémonie officielle bisika obozali komona esika ba érige statue ya Papa Wemba esika ba gerbe de fleurs et pesami messe d'action de grâce et pesami to mona ki bongo ba sapeur ya Congo Brazzaville ba sapeur ya Sankuru ba sapeur pe ya Kinshasa bongo tozaki bongo na vice ministre ya mine Godard Motemona mokonzi ya bana kin yende asumaki organisation oyo tozaki bongo pena ancien président ya FECOFA Constant Omari bongo esengeli boyeba que Papa Wemba akufa na Côte d'Ivoire sur scène bongo tozali kopesa bongo merci na bino balandi mingi tomona ki pe présence na koko bosana te présence ya bourgmestre ya commune ya Kalamu merci na bino nyonso balandi merci beaucoup na Jésus Noël Cheke honorable pona lisungi pe pona appui ozali komema na émission oyo. Merci aussi à Madame Yvette Angoussi, na kobosa na maman sociale que maman ya Funa, lié à Simi Funa Mobimba. Merci à vous, merci à l'équipe technique Mobimba, merci à Christian Moutieke MM, merci aussi à l'honorable Ados Ndombasi. Pour moi, je vous dis au revoir, à la prochaine.